Bote mingi na bino bando balandi ya Kimbango 21 ayo ezali babino Jomak. Na mikoleleki na salaki émission moko na lobelaki na tina ya songi na ndenge batata pasteur bazali ko betsaka bandimi mabaku ezala na côté ya 3 égale à 1 ezala na côté ya 26 égale à 1 bandimi belé ba fay na bandaku na tina ndenge batata pasteur bazali ko betisaka bandimi mabaku émission yango na Facebook esalaki mo polémique et betsaki batu mabaku voire même na fingamaki awa na Facebook na tina ya mission wana. Mais na mokola lelo na lingina laksabino eloko moko batata mamba komona ya solete lingomba o ezali lingomba ya molimo ekoka musabino batata mamba émission na salaki yango le 21 février ekotaki na Facebook mais bandeko ya rateleki bautai ko sala émission moko bakoti yango le 3 mars kunande na ko laksabino makambo ya minene oyo elobamaki kuna bokomona ya solete lingomba o ezali lingomba ya molimo. Mais avant to koma kuna na lingbo landana no moi extrait ya message to émission wana na salaki na Facebook na salaki yango direct ezali na profil nanga na ko laksabino ka moi extrait botala yango na makambo na lobaki na mokolo wana na salaki émission wana na tangaki kombo ya batute na lobaki makambo ezali ko sala ma ezala na côté ya 26 ezala na côté ya 3 bolanda. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Ce qui est bon, mon dit Melalika. Et ça, vous êtes belle lango. Vous belle lango partout, mon kilo mabayo. Y'a un makamoto, comme on a l'élo, la carte, y'a l'ingoma na biso. Ma pasteur, batamu se balance sur la discipline ou en athée. Au moment où l'ikamo, il est qui na paroisse, kuna. Et ça, l'amiga ga l'élo. Lobi lango, et comme il a matoya bat. Et makambo wana kumona mtu wana salaki ya mwa yebika ke yeli solo wana beta ya mwana papa pasteur. Ozomona batata songi na kati ya lingomba ya papa Simo Kimbango. Ona zolo bate 3 26 makambo komi kote nyo somi mbale. Ozomona songi batu bakomi na niveau mo ya koyoka don likambo wa mutu akukende ko beta ngo lokola soki eloko nini wana. Ozomona mokotala pe mutu ngo pasteur. Bino batambwisi batata pasteur mondimi abeteli yo lisolo alobino likambo siko eloko nini esalamaka eloko nini esalamaka mingi batu bayebi te ke na monde ya lelo ndenge monde évolue na bateknologie oyo batu bakomi kosinforme na vitesse moko incroyable batu baza kosinforme na vitesse moko incroyable. Donc likambo salami na Paris. L'air kaka uto salama c'est comme les États-Unis et comme na France et comme na Belgique et comme en Afrique comme partout. Non mais bloqué par les réseaux sociaux. Ozomona. Omona mukolo likambo wana ayebi kenga likambo na betela kya ngaka papa pasteur. Pona nini? Tata pasteur ye azana mwasi na ye. Ake tangu mundimi abayebise likambo esalamaki na paroisse mundimi ayebise likambo ye ake na ndako na ye ake koyebisa mwasi na ye abi mama ntango bakotyela biloko na mesa ale esili ayoki bia ameli mwa mai alazwi makolo agumbi likolo ya mesa akorazi makolo abenga mama yaka nano antuka mama kolokolo ye koyebisa motu te oyebiki papa Kingandi nzoka nde papa Kingandi te azalaka wana donke azalaka na ye boye abandi obeta lisolo siko yo papa pasteur ozomona ke ozobetela kaka mwasi na yo olobi mama kobimisa likambo te bomba ngai moni yo papa pasteur makambo ya paroisse ozwi yango omemi yango epai ya mundimi kaya mwasi na yo na ndako okeloba kuna bomba ngai bino mpe basi ya bapasteur oza na mista na yo tango mwasi na lobi mobali na ye alobi koloba te yo sikoyo ozwi yango obengile mosusu mama na yo yo pire camarade na yo obandi obeta lisolo obia mama Kingandi akona ba réseaux sociaux alobia boni alors obandi okoma parce que lero siko batu baza na facilité ya kobenga ofele soko kaka aza na internet na ye akoti na Facebook akosola na n'importe qui ozomona likambo akosola eza te ale azwi telefone pa abengi na WhatsApp abengi na Viber abengi na Messenger mutu moko aza na France kuna bia aza na Belgique oyebi
ah oyebi ke moi ete ah na ebisi yo okomona mikolo ekoyinda oh pona ni nga mnazo ebisa yo dala boy abandi kolo tozali kokende qui vivra verra. Pona kolakisa bino ke makambo Joma Kalobakawa ezalaka makambo ya solo nalingi bolanda conversation ya deux pasteurs ya 3 égale à 1 kuna na Paris bazali kosala masolo concernant polémique moko ezali koleka kuna na côté ya 3 égale à 1 boko comprendre ya solo ke soki bomoni Joma Kaleki to azali koloba likambo ezali masekite ezali ya solo ndenge na yebisaka bino na technologie auto comme nango lelo il faut kosala ka keba oyo ezali kaka pona kolakisa bino ke makambo Joma Kalobakawa ezalaka makambo ya masekite ezalaka makambo ya solo bolanda conversation pe tango kosila na kotiela bino émission oyo papa Lambert asalaki na papa Matondo Mbiyei bolanda ndenge baope bapozaka bapesi awa biloko na kaba ya bakaro yango wana papa sepe azi biloko na kaba bakokakokana kotiaka na ndako volontaire la commission est profitée. Donc, grâce à la pasteur, non, mais c'est fatigant. C'est fatigant, maman. C'est fatigant. On a fait courir à papa, par notre père, on aussi courir. Responsabilité, la maman, va pasteur. Allez, c'est le psychologue rouge. Bonjour, le matin, moi, on va plus sur la date. C'est papa, c'était lui, ma volontaire, puis on continue. Papa Sali, à l'objet, vous savez, papa, c'est comme je. Est-ce que papa est venu dans ce séjour? Papa, à peine, à l'eau, à la rouge, à l'eau, à la pour dépasser la radio, on va se sur la date. Non, mais baza bana mike maman. Au moins na yebi saki baninga moso soir. Biloko soki bazwi biloko batie yango na temple. Ezala lokola kala ndenge bato bakofandisa nango garage na centre d'accueil. Nga na buti Portugal na moni biloko wana. Oyo elingi tata Nzambe esala lokuta eyaka vitesse. La vérité eyaka maleme. Lelo bapublie bapesi ba rapport ndenge nzekani akomia mais c'est la honte. Nga na buti Portugal naza na ba chiffre mosusu. C'est ça la ningo. Donc c'est fort regrettable. Comment je peux être qui m'a dit c'est un milliard de dire la langue masanga pour comprendre des maman. On ne peut pas travailler dans des conditions comme ça. C'est pas possible. Là tout ça on a pas la témoin. Là tout ça la plainte on a les autres qui indépendent dans quasi je vais la mettre juste et il va comprendre. Donc si c'est on monter là il y a une seconde. Parce que papa quand on va dans ma camus c'était à quoi comme la vie sur ma camus c'était pour organiser alors ma camus mais c'est quoi ça vous autres m'avez dit les autres on doit 5 000 $ fait qu'il n'est pas papa j'arrive même plus à y avoir on va travailler comment non mais nous allez bah ça va m'inquiéter au moment mais biloko nyonso ou même une semaine avant la villa la robe est en Kamba et on verra comment on va faire parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Non, Kambate. Nabin Kambate. Commission écouffe, maman. Mais ça, on va miser comme ça un jour. Non? Et aussi la tête. Toko bomo na pona ni biloko ngo ya pekete biloko ngo ya dibatiate biloko ngo ya yote et ça biloko papa hein démarche déjà ils ont fait c'est n'invitez maman na au du Portugal yuza na ndako ndemo za na ndako na yo oko no somba fenêtre moko ekoka nete na oyo bakota ndako na et ça raté hein na au du Portugal tozala ki na yo na réunion na chaîne ni azo bimisa ba chiffre mususu ndekana Nake Portugal, nous avons pas chiffre nous. Le bas ça les rapports, il y a des autres chiffres. Là nous avons eu le maman.
il mettrait des volets na okela donc tina suka na kobimisa banini wana na makamna mariage à kocheka lokuta nazo kela na kamba et on verra là où on va terminer. Mais c'est quoi ça cette église? C'est pas possible. Basakana na batuna na papa ndakite ne bako okeli boso baza ko finga ye makama bongo nazo ça son nini ngate. Moi j'ai d'autres affaires hein. Là les gens qui na benga ina yebisa yo na a la chance parce qu'elle répondait parce que soit répondait na le buketi na ndona ye. Oh. Ma commission c'est quoi? Les animaux. Les gens, ça, ça, un jour pour petit gars. Parce que nous, on a commission. Et pas bien, on va voir tourner sur commission, ça. On va tourner. C'est quoi ça? Oh. Et il parvient même à dire comme quoi que c'était un voyage personnel que, au moins, non, mais c'est. Les autres, ça en a quand même. C'est pas bon. Il va pas cher. Non, non, ça a un rapport. Pourquoi quand tu m'as ça un rapport? Non, ça a un rapport. Et donc ça va tout vraiment, là qu'il y a pour une semaine. Pour une semaine et puis on verra. Et... Il faut respecter les hiérarchies. Et là, on gagne le jour d'aujourd'hui, à part on a vu ceux qui nous obligent de l'autre côté. Ils prennent les gens comme des imbéciles, aux autres qui n'ont pas miné les bateaux respectés, comme on a mis à tout le monde, et pas l'église qui nous c'est les gens qui te prennent comme un fou, vous avez c'est sur des propos diffamatoires, on met dans l'état, vous en êtes comme on va tête. Nous avons pas papa pour l'autre mission, même si on a dans la keba. À quoi on en a terre? Même vous savez, ça va dans la bateau, on a été. Alors, foutez, c'est quoi ça cette histoire? On ne va pas passer, mais ça ne va pas passer. Nako kene na bango tina suka ngai, nako kene nkamba na memi makamona nyoso na nkamba ale, balongo na soki na longwe lelo pasteur ils disent qu'il bani c'est usala nga ni na zolo. Ça me fait quoi? Ou na sina sali peut-être mon sou sala ya moto. Yo chana. So na longwe lelo pasteur maman la ndo sala nga. Ki mo nimina ko fa ngai pa ngai na ngolo ba. Pour la bateau, oh. C'est fatigant, maman. Là, la bateau là, libéré, maman. Et là, on tient ngai qui nous numéro mtoko ça qui nous numéro mais mtoko ya ta banque sangai on a fait dehors na mukili makamwa ndenge na ndenge ils na mini église qui mangise ba banda yesu mo bazo kanisa ba bible star na kati église qui mangise ça ils vont prendre les gens la tête comme ça c'est bon quoi ils na mini église qui mangise ba banda yesu mo bazo kanisa ba bible star na kati église qui mangise ça ils vont prendre les gens la tête comme ça c'est bon quoi ils na mini église qui mangise ba banda yesu mo bazo kanisa ba bible star na kati église qui mangise ça ils vont prendre les gens la tête comme ça, c'est bon quoi. Donc le bleu qu'on n'a pas dans la obligataire, je les ai dit, hein. C'est du vol. Bleu on traite avec nous, oh, trésorier Babiso, c'est un professeur. Je sais pas si une bombe à dénoncer la malamon. Papa Coco contre le gars de tête. Alors vous traitez les voleurs, mais maintenant tu viens mouiller puisque la solo. Parce que ma chiffre d'écriture comptable de la banque, ils en ont mon côté. Dans la Mikanda, nous sommes pissing à la Portugal, dans la bureau à la paroisse. Yamo bisune so passer to kuta na sambi. Yamo bisune so passer to kuta na sambi. Yamo bisune so passer to kuta na sambi. Ils ont na mini église qui mangise ba banda yesu mo bazo kanisa ba bible star na kati église qui mangise ça. Ils vont prendre les gens la tête comme ça, c'est bon quoi. Et puis maintenant, on voit qu'il est toqué jusqu'au bout et nous en a facilité même une semaine là qu'il est calme. Et ba monta ko ba bazo senga lelo ya ba monto tina to tina ndenge nini na ba désordre nous sous en avant. Mais c'est bon quoi. Donc voilà. On a une pression des programmes de comment on va le faire. Nous, on va le faire. Ça va être ça. On doit le produire ça. On va faire ça. Bah oui. Beaucoup de temps, on va prendre. Ma caméra dans la France, la Belgique, la Hollande et l'Angleterre. Parce que tu as besoin de moto, bah on a Bruxelles, on est tranquille. Biso zona bureau, futa zona makamba bela osala bazo pesa bandimi tout sur ndenge. Alors, on va continuer comme ça jusqu'où? On a dans la vision makamba bela osala à Paris. Moi on arrive plus à travailler, il y a la commission, il y a Fantio Batia.
Bon. Non, mais c'est bon, quoi. C'est bon, je suis vraiment bassoudi dans ma maman. C'est trop. C'est trop. Autant aller au Soudan, maman. Je dis, papa, gâté, on a au salaire rapport, mais au salaire bien, il y a un salaire, il m'a ramené à maman, et puis après, on verra. C'est tout. Il prend des gens pour des imbéciles, des idiots, sur une vérité. Une vérité. Même bon, voilà, dans une bonne une église. On va voir comment ça va terminer cette histoire. Hein. Voilà, maman. Merci, maman. Tazareko Kende, qui vivra verra. Soni batata na mama, Soni. Batata pasteur botika biloko wana. Ozomona, botika biloko wana, mwasi na oga moto ayebi yango, o piri mutu na oga moto ayebi yango, non. Yango na tozo panza bato. Okomona mutu mususu afai na ndako alingi suko ye na église te. Pona nini? Papa pasteur mutu akimisi ye. Mundimi azwi lisolo abeteli yo, yo ozwi le même lisolo wana, oke kobetela mwasi na we na ndako. Pande ko okanga motema te. Parce que je me prends dans ma camo, tous les bancs parce que batu babel na kabiso, babel sa kabiso ba doléance. Et le coin est commis à la mode. On dit mais à quel ali kamupa ya tata pasteur, à quel ko sen na po ba sali sa elem so na molimo, ba chaye na mabondeli. Okomona tata pasteur azuli kambangwa mimi yango na libala la ena ndaku na ye, à quel ko bete la mama. Mama pe azui yango, ale mamoko, amimi yango na bandi. Mundimi ba sola abelo kwa Facebook za nango fili akota ka botwa na messenger papa allo bon oyebi sa mututea yindi te kala mingi te boko mone ko yinda donc yelo kola za na centre ya ko zora ba information on azo ba te kazo bebi sa réputation ya mobali na ye sko batule ba kotala omona nenge nini mundimi akozwa courage ke soka na likambwa memango lisusu parce que batusi ba yebi mundimi wana ozasuna respect ya tata pasteur wana te parce que mundimi akomona ke ngana betelaki lisolo oyo kaka na tata pasteur kaka moto ayebi yango me likambo wana ebimi libanda donc tata pasteur moto abimisi yango okomona na detail mpena ndenge likambo yango ezalaki omoni na detail mpena ndenge likambo yango ezalaki ndenge elekelaki po ye abetela yango kaka tata pasteur siko koloba nani abimisi yango donc tata pasteur ake kobetela mwasi na ye ake kobetela pire mutu na ye totika bizaleli oyo toza kopanza batu ozala na 3 ezala na 26 soki ndenge totika bizaleli oyo bato baza na baresponsabilité ya kotambusa batu eza responsabilité mo monene papa fumalongo alobaki yango milimo wana bapesi bino boyingelisa bango mayele mabe te bobungisa bango te bato belele loyo akoya na eglise te akomi aza découragé mpona nini paroisse azokende bapanzi ye sala sango bapanzi ye nani ebandi na tata pasteur mundimi abengi tata pasteur po alobi ke ye nzambe atie na esika wana po atambusa bandimi alors akosenga le mosu libondeli alobi tala kutu ngai boye naza na makambo boye papa pasteur tala boye en tout cas bo peut-être nayebi ke eza mpona likambo moko nasalaki na mosala nayibaki ye nasalaki boye nayiba na mosala bon nakendaka kozwa babiloko moko boye tout ça yango wana naye kosenga bolimbisi ndeko moko alakisaki nga makambo moko boye ndenge kozwa mwa mbongo rapide nasalaki erreur epuis nake na signe babiloko wana ya mabe ya bamagie antuka yango nasengi pardon tata nzambe alimbisa nga yango natubeli alega ingeta basamba ya nzambe akosalisa na pokwa nango ntango tata pasera kozonga na ndako ake kobetela mwasi na ye lisolo wana mobimba sikoyo mikolo ekolanda ntango na paroisse lisolo ebanda obimba bamisusu kutu bazalaka mwana mama misusu mwana bakobeta ngo meme na matei bamisusu bazali awa bozomona bango boye me bato ya bakisi baframason bahypocrite bazali awa ebele bandi obwaka bajeton sikoyo bayebisanga mutu wana oyo atubelaki mpa ya tata pasteur akoyoka ndenge yango bomoni bato ebele bafai na bandako na mosala ya batata pasteur baza kosalaka mundimi abeti lisolo akokende kuna boye tata pasteur azwi lisolo yango amemi yango na foyer na ye na ndako na ye lokola ye ya lisolo moko privé eza lisolo moko privé eza responsabilité okoki jamais kobeta lisolo yango ata kutu ndenge nokobeta yango te ozomona yango tozomona baparoisse bisika toza ekolaka jamais ekolaka te okomona banda bozala kaka soki 50 personnes etikalaka kaka 50 personnes na bilongi wana kaka yango wana
Pona nini ba o bazo ya ba o bazo kende bazo kima ba misusu bazo kende bazo kima pona nini trop de polémiques, trop de conflits. Ye kuna ba panza esango. Ye kuna ba panza esango batu ba komi réservé. Même mutu amoni likamu na ye kwa sala donc batu ba komi réservé fo abanda même likamu. Pona musala wana ya mabe. Tata pasteur. Zoma na biso lelo bandimi ki songi ekomi na biso ne na lobi soko moni mutu wana bengaka yo po ayebisaka yo oyebi kuna India mutu wana kaka fo suspecte ye yeba yango ndenge azokobetaka makambo ya bato mosusu ndenge wana mpe akozwa ya yo akone kobeta secret ezalaka de personne te ndenge azokozwa makambo ya bato mosusu ndenge wana mpe akozwa makambo na yo surtout na bafacebook ndenge ekoma boye olebosola makambo soko mona baya boni azokoma kwa na ndeni bomaki ngani ndenge abandi koinvestige yo kali komisa yo loba makambo ntango kosisa kaka bwala twi mbala moko abengi mutu na France boni ko boni bosolaki naki ngani oui nasolaki na etala kutu ye kutu position na ye na likambo eza boye ozomona bandeko totika mosala wana mosala ya mabe todenonse bato baza na mosala ya bombanga na yoka na kutu te nakanisi batana mama botu kolanda émission wana salaki ndenge na lobi nakotisaki émission wana Facebook le 21 février et le 3 mars likambo ya kokamwa batana mama papa Lambert oyo asalaka émission masolo ye azali journaliste ratelki a invitaki papa Matondo Mbiyei ye azali pasteur munene na kati ya lingomba papa Simoki Mbangu pona asala interview na tina ya mibeko oyo ekangamaki ndenge papa Simoki Mbangu kianga ne chef spirituel représentant légal abengisaki bambuta na nkamba biso nyonso toyebi mokolo yango ndenge biso nyonso toyebi ndenge bambuta bakende na nkamba na tina ya lokutakano e na lokutakano wana bakangaka 55 mibeko alors na tina ba mibeko wana interview na ye to mutuna na ye bokolanda ye moko atunaki papa pasteur bino moko bokolanda ye na tina ete mibeko wana ba pasteur mosusu epai ya bandimi bakomi lokola cible pona tina ete bandimi bakomi lokola cible epai ya ba pasteur mosusu yango wana abengaki papa pasteur Matondo Mbiyei po asala ye interview atuna ye ndenge nini esengeli na batata pasteur batambola yango na lingi bolanda na interview ya solo bokomona ya solo ete lingomba oyo ezali lingomba ya molimo tango Joma kasalaki émission wana abengaki papa Lambert te na benga na solaki pena papa Matondo Mbiyei te bokomona ya solo ete makambo oyo baloba kuna ezali exactement makambo oyo Joma kalobaki etango na salaki émission na pe mutu te abengaki ngai aloba na ngai ke Joma sala émission ezali inspiration ndenge tolobaka tango toyaka na mokili topesa maka badon ba misusu bapesi bango talanta misatu ba misusu bapesi bango 10 soki oyo Joma kazali kosala ezali moko parmi oyo papa Simoki Mbangu apesi ye en tout cas akosala nyonso pe a inspiré ye pona asala musala yango malamu et on a lingi bolanda interview bolanda. Merci papa révérend ya solo bande ko bana pasi Simoki Mbangu to bande ko kenena suka émission na biso papa révérend pambate tango za lobele tango to moni yo moko bimisi libiso likambo ya lukutakanu pambate ngai moko pe nazali koloba awa nazalaki na kati na lukutakanu donc maema so eloba mikuna mokanda pe yango yo ya lukutakanu mais papa révérend eloko ezali ko sala pasi pambate tous les 55 articles aux anakat na lukutakanu ezali ba article moko kitoko nazali ndengo uti koloba ngai pe nazali ko sepela na ngoma kasi eloko moko ya pasi yao ezali te mais eloko tozali komona on dirait bandimi bakomi ba cible surtout na mboka Europe mate tozali awa na kati na mboka Europe bandimi bakomi ciblé na likambo ya lukutakanu on dirait bandimi nde bakomi bata masumu koleka on dirait que lukutakanu oyo eyeli kaka bandimi e bandimi bakomi ko souffrir bandimi bazo basusu teto salani or que makamba kitoko 55 articles oyo ezali awa lelo tozali komona
nganga nzambe akotelema liboso ndenge touti koyoka papa Simon Kimbangu kiangani ba mardi oyo nyonso azali koloba na biso ba mardi moko kitoko banda tokoti 2017 papa Simon Kimbangu kiangani azali koloba aza kobombama lisusu te likambo ba juge papa Simon Kimbangu kiangani alobi mardi tozali komona kati na matei na biso na kati na ndaka nzambe ndenge lukutakano esengeli ezali kosalamela bongo te okomona nganga nzambe akozwa maloba azwi micro aza koteya bolingo bolingana bino nzambe alobi tolingana tozala bomoko ndenge touti koloba na biso kaka ye moko nganga nzambe wana lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi a changé stratégie bolingo yateyaki dimanche yango te eza lundi aza kokabola nalingi komona bino ensemble te nalingi bozalaka ensemble te mais lundi mardi mercredi jeudi ti samedi a divisé bandimi dimanche aye nzambe asengi biso bolingo papa révérend tozali kokende wapi papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi abule nzambe azali koteya biso azali koloba na biso tomoni na kati na lokutakano totikali komona esika moko bakomeli biso te ke epekisami likambo na uniforme tandis que tokoli na kati na lingomba tomona komona tous les premières dimanches ya mois tokolata uniforme et papa Fumalongo papa Simon Kimbangu alobi na sengi bozala na ba uniforme ebele po mikolo ezali koya tobanda ko changer ba uniforme na ko changer mais lelo ekomi olati uniforme okomi lokola muta masumu Moïse Kutu abomaka mutu azalaka na biloko mabele ataka na kati na mboka wana akomi mutu mala papa révérend nini susu komi koteya sepamba te lokutakano ezali loko kitoko mibeko ya mibale ndenge bana ezali bazaki mibeko ya mibale oyo pe tozwi yango bapapa baye bango misato bapesi biso lokutakano 61 mibeko ya siko susu yo moko uti koloba 55 articles kitoko surtout ngana bonozali kosepela na article oyo article 30 oyo balobi ke kimbangiste nyonso tozala bomoko sima ya papa Simon Kimbangu kiangani bongo ba pasteur oyo bazali kokabola lisusu bandimi papa révérend olobi na biso ebi ezali pasi mingi mpona koyoka maloba ndenge ozali kopesanga yango na ntina mokambo eza koleka kati na biso awa toyokisa mokonzi ya bule nzambe na biso pasi te batata mpe bamama tozali koteya na bolembo nyonso na kimia nyonso na bolingo nyonso po ete non seulement tozali banganga nzambe mais tozali boso bandimi naza na mokanda yango ya sous mesure soki natangi na article 16 alinéa 4 elobi boye désormais le bon serviteur sera reconnu de par le nombre de païens qu'il convertit au kimbanguisme, de par sa volonté et sa capacité de mobiliser les fidèles de venir en Kamba pour que la prophétie de 1921 se matérialise. Batata maman, banda lelo, si enyo ba banda lelo, mutambusi ya kitoko, musali ya kitoko ya Nzambe akoyebana na nombre batu ya azu ya koti na katinga pas na nombre batu ya bimisi. Tu vois? Ngana lobaka mingi ba responsabilité tozali ko occuper na kati na lingomba ezali relatif ezali absolue soki ba benga pasteur teya bongola mupaka na ko mundimi soki mupaka nwango aboyi koyoka est-ce na ko bete mbata te naza na droit wana te na ko tia pe na boloko te mais na mobeko ya l'état soki batindi policier akino corriger mutu yango asali têtu akokanga ye bati na boloko mais moi le pasteur batindi nga na bongola mutu wana boye bongola te na fandi nanga na ko brutaliser yete na ko yina yete na ko teya yende po mulimo wana na ko sala makasi mulimo wana ebika soki biki nga nde na zuba point nga na sala de profession enseignant je suis professeur ça na sala wana yebi que en tant que professeur, nous sommes cotés par la qualité de l'enseignement que nous avons par ban. Soit mon la classe na yo.
nasuka mbula classe na yo na pesa par exemple bana bazoka bac hein la classe où ya yo matière ya yo bana ba échouer nous académie comme on a nos professeurs on a un problème bana ba école madame de professeur azali mauvais enseignant et puis soupe ba pasteur to yeba kango que tant qu'il y a des problèmes au sein de nos fidèles, est-ce que c'est seulement les fidèles qui sont mauvais ou BP biso dans la capacité à encadrement ya biso suffisante ou ndenge ne biso côté ya pesa suffisante otali moi j'ai déjà assisté où papa va considérer bazo côté ba pasteur bazo côté ba banganga nzambe que et si nyonso passe ezali bokende ko rendre ba visite na bat bazali ko bela bokende ko sunga babola bokende ko réconforter bazana passi mais les mingi bazana bango abandonné akenda na ka kutu de bon débarras donc tout ça finatina na été mais toujours kende wapi donc tout ça là effort ne pensons pas que mon salaire est facile que nous sommes na bango ba ko betela maboko nous sommes pas là pour être applaudis. Nous sommes là, nous sommes des esclaves du Seigneur. Des serviteurs à Nzambe. Oh, pour être un bon serviteur, il faut que on ramène les brebis perdues na katina ndako. Les loyo, méga kozwa likambo na katina biso. Oko tiolama, oko fingama, oko sikama. Mais c'est pas ce que papa avait. Yo mo landi ngo sikuma kamba juge, ndenge bato zo se juge. Olandi mari de jeune papa golo. Ndenge to zo ko se porter jugement biso na biso, ezali malamuté. Donc, encadrons les fidèles. Tant que les fidèles sont encadrés, ils sont en paix. Oh, nous sommes mobiliser l'énergie. Maintenant, biso nde tozala nde na capacité ya kotia bango sika kimia kopesa bango mateya ya kitoko ya boyokani ya botongi bêtise nyonso tozali kosala ekosila na moko balambele nakanisi batala mama botu wala na interview wana ya solo bomoni ya solo ete même papa diangen na kunti malobaki yango ba pasteur bazali ba konzite bazali ba umbo bokolo bakaka ke ate mususu joma kazolo ba yango katika loba non ndenge tozali toyaki na mokili surtout biso bato tozali na poto batata pasteur bozali na devoir ya kosangisa bandimi poto ezali mboka ya pasi bandeko ebele okomona mosala asalaka ezosengaka asalaka makambo mosusu peut-être oyo mondimi akosala te mais ntango akoya na église kuna nde esika akoya po aluka kimia mais okomona kuna nde esika mondimi azali kobeta mabaku ebele bafanda na bandako oyoki tata papa matondo mbiye ya elobi yango kesengeli na bapaster bolandaka bandimi tina bandako problème ni nos anango est-ce que loko ni nezo déranger yo mais tout le monde a que komona bandimi omona batata pasteur baza bangonde batukuta liboso baza na ba polémique na bandimi batata pasteur baza sur na souci ya milimo ya batute baza kaka na souci ya bonzoto bakumisa bango batombola bango likolo or ndenge papa pasteur alobi papa matondo bi alobi bazali ba konzite bazali ba umbo soki milimo ya bato elesami malamu nyonso bozana ngo posa ekosalama boyoki yango na monoko ya papa pasteur matondo mbiyei donc esika bino batata pasteur bozali ezala na 3 ezala na 26 esengeli na bino koencadre bandimi bao bayaka lisusu lingomba te bolanda bango na bandako bopesa bango matei botuna bango mpona nini yo papa to mama oyaka susu église te eleki mikolo ebele tozomona lisusu te et tata wana to mama wana akopesa baexplication peut-être azana ba polémique na moto moko na église peut-être abetaki libaku na likambo moko lobaki peut-être yo moko moto liboso panzaki yesango na makambo ya tubelaka pa na yo okoyeba ntango mosusu kosenga mondimi wana bolimbisi mpe mondimi wana azonga na lingomba mais ntango jomaka koloba akoleka liboso aloba makambo oyo okomona batata pasteur bazali bato ya liboso bakobenga ye to bato ya liboso bakotia bacommentaire na Facebook mpona kocritiquer Jomak na mosala oyo azali kosala ndenge nalobi ntango toyaka na mokili topesamaka don bamisusu bazwi talanta misato bamisusu bazwi mitano bamisusu bazwi zomi moto na ndenge nzambe apesaki ye soki oyo Jomak azali kosala awa ezali moko parmi ba mission oyo nzambe atindaki na mokili
ozala nani okoka ko bloquer yango te. Et Jomak akosala yango malamu na ndenge nzambe azali ko inspirer. Na koloba na bino na kombo ya papa Simon Kimbangu. Émission na sala ke liboso, mutu moko ta benga kinga lobi na ngai tala makambo tozoleka na paroisse na biso yango yo. Loba boye. Ezali inspiration kaka ndenge yela ka biso e na lobi makambo yo bouti kolanda bande ko ya 3 égale à 1. Papa Lambert asala ki interview na papa Matondo Mbiye azali pasteur monene boyoki makambo ya alobi ye azali professeur na ye professeur bakokote ye na ndenge boyoki apesi exemple na ndenge azali professeur. Donc oyo nyonso ezali kolakisa boyoki exemple papa Matondo Mbiye alobi ye azali molakisi ya malamu bakoye baye na baye na oyo azali kotangisa soki classe wana ye azali kotangisa bana bazo ko échouer bakotala peut-être ozo kolakisa bango malamu te, peut-être likambo moko ezali malamu te. Yango wana yo tata pasteur na paroisse esika bapesi yo bili monotambusa sala nyonso mpo na otombola mosala ya papa Simon Kimbangu po ekende liboso bakobenga yo pasteur ya malamu na bandimi oyo bimisi libanda lingomba te kasi na bandimi oyo kotisi kuna nde bakoloba ya solo ete tata oyo asalaki mosala ya malamu. Mais soki batata pasteur bazali cause ya bato bazali kofandela na bandako wana ezali lisusu malamu te. Alors tango biso mosala na biso kwa yango oyo ya koloba minoko na biso kokangama te tokobanda kodénoncer makambo ya mabe. Et soki boyoki likambo moko Jomak alobi ezali likambo ezali kosalama esika bino bozali boloba te ko mutu moko abenge Jomak po ayebisa ye makambo te. Soki molimo etindi molimo ekoloba po moya kokanga molimo ezali te.